data elate na Facebook ekomi lokwa soki nini ekomi nango buzoba na kati oki olia kwanga na okamata oti na Facebook ozolia loso na yo okamata oti na Facebook ekomi na buzoba moko oezanga tina vraiment nini Francis Kalombo ok Francis Kalombo azanga na Facebook te yo moni mutambongo azanga na Facebook mutambongo prenda mutambongo azanga na Facebook te ana tangu to kota biloko wana te akende na jet privé neta kende so wape kende na Facebook akosa ba n'importe quoi bino bozo luka ka bato ambongo na Facebook musana bino ko luka ka il faut faire attention surtout bino bato boza ba makambo bino bato bakande na bino bato boza ba problème ebele neti ya César akosa makambo wana te adi londolé akosa ba makambo wana te parce que ayebi ke bato mususu bakande na kai bato mususu neti nga mutu moko alingi na Facebook apesi nga rendez-vous na okende jamais basi mingi surtout na Europe bakoma bon et puis na Kinshasa nde ba championne ba fille à Kinshasa tellement posa ya poto eleki donc bakoma na bango kaka bongo musana bango ka bakoma ka air no na cyber neti mikolo pe ba réseau ekomi moi bien orange ekomi moi banini tout ça ali bango nyonso bakomi kana ka ba WhatsApp Facebook bazo luka ka babungisi ba luka ka ba ko ba tomber na mutu kaka pa ali flash ingeta eza nini kindumba bokonga osaka na Facebook botika pe kindumba na kata Facebook yo moto ndemo ozawa na mwasi mobimba donc yo balinga kote nde otambola wana na normalité boyo rolingo te il faut au bomba na sima Facebook il faut okeba pe ba mibalo balinga baya mado pe bakomi belé na kata Facebook ako parola ba poudre atie ba mascara belé kangi ba photo atie na Facebook na profil yo bi wana vrai chéri mibalo pe basala ka bongo botinda o ayi bo ba yebi ke batindi la rabato ponga pe na sana ngo belé o batinda to sala collection nyonso wana to tchongo pe na ba image comme ça botala mibalo batindi la rababasi yande mo po basika basala kate mibali pe basala ngo alors biso pe to ko chape ya mibali po Facebook eleki na buzobe komi na buzoba mo ezanga tina botika ba makambo wana so ngo kuta na mutambongo kende na millier na ye ozovanda na hotel ya cher ozokende na ba restaurant ya cher kolia kokende Château Rouge te okende ba restaurant moko boyesu ya ndenge nini okuta jamais na mutambongo kuna mutambongo bakuta na ne place batambongo bazalaka donc il faut kokeba ba photo ekomi kobomisa bato botika ba n'importe quoi na kata Facebook bilinga na bino ba n'importe quoi il faut arrêter ça. Bineme nanga bameli ba champagne balangwe whisky ye bayoki boinga bineme nanga bameli ba champagne balangwe whisky ye bayoki boinga bafiti nanga kaka ba masta toliaka tostafaka na bango basalinga mabeo Dani Bokombe moto aza moto te moto nde nzambe sala attention ba petit chéri balati ba mini ba chene ba string ba dendeli mochwa Dani Bokombe balobi oizata na yo quoi Dani Bokombe oizata na yo moment na yo pourquoi bazotengama Dani bazotengama Bokombe bazotengama pourquoi bazotengama Nelimpela bazotengama Kimpanga bazotengama tout à l'heure. In Memoriam, notre nouvelle émission sur RD Congo Info. In Memoriam, émission présentée par le grand prêtre César Ngadi. In Memoriam, bientôt, In Memoriam sur RD Congo Info. Ils ne sont plus, mais ils restent dans nos mémoires. In Memoriam, bientôt sur RD Congo Info. In Memoriam, une nouvelle émission présentée par le grand prêtre César Ngadi. In Memoriam. Ils ont fait danser, ils ont fait chanter l'Afrique. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus. Votre nouvelle émission, In Memoriam.
Émission présentée par le grand prêtre César Ngadi. In Memoriam. Bientôt, In Memoriam. Sur RD Congo Info. Ils ont fait danser, ils ont fait chanter l'Afrique. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus. In Memoriam, notre nouvelle émission sur RD Congo Info. In Memoriam, sur RD Congo Info. Bonjour, je m'appelle Cynthia Kams et comme vous voyez que Sepela TV est un appel pour CP Sabino et Vandi et le binegni to ko CP Saba client na biso. Alors Sepela TV et bimsi décodeur asika, c'est Sepela TV Plus de New Generation avec plus de 21 chaînes. Il y a Congo encore plus. Donc j'espère que Binonis vous CPI parce que non simplement que Sepela TV Plus New Generation, mais c'est aussi moins 70 livres. Donc avant vous avez 150 et maintenant vous avez 80 livres. Vraiment, cadeau à maman, il y a mariage, il y a 20 ans de mariage, cadeau et anniversaire à maman. Vraiment, Wanoboya, papa, c'est pas ça maman ko. Afrique du Sud, Banakin, Banapoto, partout dans le monde, émission de Bino Bozela qui a trop la show des gens à South Africa, précisément dans la ville de Durban, avec votre servante Skola Ikuku la naturelle. Une tête bien faite, mais pas pleine. Vous me verrez bientôt sur rdcongoinfo.fr. On est là pour vous grâce à César Ngadi, mon boss. Tout le monde est d'accord. Bobo Injonjo Nakatia Jobu est d'accord et Manning Sindani Boss for Life est aussi d'accord. Vous me verrez bientôt sur rdcongo.fr. On est là pour vous grâce à César Ngadi, mon boss, et autrement dit Diego Kao. Nabengue Diego Kao pour Banda Masolongo et tout le monde est d'accord. À travers cette émission, on a bandé qu'on a vu au Monakala et puis on a étranger comment on va vivre en South Africa, précisément à Durban, Pretoria, Cape Town et à Joburg. Nous allons vous montrer, vous allez voir, vous allez comprendre et vous allez découvrir. Donc comprendre, voir et découvrir. C'est nulle part ailleurs que chez César Ngadi. Conseil Nabino va remarquer ça welcome dans l'émission Nabiso numéro Nabiso affiché na écran. Merci beaucoup pour notre prière Nabino. Merci beaucoup sans oublier na papa nanga Molimo pasteur Ogi Faya et papa nanga papa Moïse Mupenda na Katia Deben. Merci na grand caméraman Chagi Mayala na Katia Jobe. Ba image moko somo, ba image à solo. Oh Cléboa, merci. Cléboa. Bonjour, bande de connus sur le site internet rdcongoinfo.fr. rdcongoinfo.fr. Si tu es à partout dans le monde, na yemoko César Ngadi Cléboa et Makambo, na bande de connus sur la émission de site rdcongoinfo.fr. Vraiment, on appelle si bande de connus sur Mbote, ba ou soutenir Rabiso, ba ou soutenir na émission na Ngaya ou Limushe Nico Damboka. Maman Emilie Nzemba, Pichu Pachu, Asota Vikonko, Nakati à Norvège, vraiment on appelle si. Binono Sobambote, sans oublier Boston Yama, les personnes les plus fashion, Bani ou Bani détail quoi. Donc voilà, Lélo, dans toute ça l'émission Oyo, il y a Facebook parce qu'il m'a quand même belé et vous avez passé à Facebook. Pour ça qui émission la fois passée, c'était avec Blaise Mongo, tout ça qui en gros vraiment, mais Babinga qui babi tout le belé mingité. Mais prochainement, dans l'émission, dans le mois ci, dans le mobile, vous vendez comme ça tout sous là, tout n'y peut pas la question de la jeune fille, ma jeune garçon, ma papa, ma maman, pour dans ma communauté, il y a réseaux sociaux où ils allaient
Facebook. Donc Facebook ezali réseau mo social ezali ko 5 sabatu barambi mususu bo sana bango bo se retrouver na kata Facebook ezali na maka mususu ba cop mususu pe eyaka na kati ya Facebook mais bat ba komisiango soki komi les community place moko komi ya kolingana ya kusaba n'importe quoi ba oyi baté ki bana mususu ba sape na Facebook ba oyi baté ba papa bazali na kati wana ba mama ba parents na biso basa na kati ya Facebook yango omoni basi mingi ba ko sa biloko ba kati ba Facebook normal que olinga mibali na ba Facebook mwasi ye moko a osé kolinga mobali na kati ya Facebook keba na mwasi wana parce que ou aza maladie ou aza problème à mutu ou aza problème spirituel il faut que tu ailles bien parce que c'est pas normal parce que mobali nde mutu alinga mwasi mais et comme basi ba komi ba championne na kati ya Facebook basi mingi bakoma ba yoka mutu neti ba biso to sala ba émission boy so ko boki vie na uli musheni boy o boki Boston Ngiama Fisto Pelende banani tout ça et ozo boaka basi mingi bakoma ka pa bakoma ko landela ba émission ko ba yoka ba sujet ba émission te bakoma ko landela mingi na poto to yebi bango même ngai na yebi ba belé bakoma ba jewana so baza trop sensible na ba mibali o bakboaka so ba yoka ozo boka kombo akongo luki na face ati na Facebook akomuluka kombo na yo nani nani Del Piero aluki na Facebook omoni yo nani bonabo aluki baye bazaka ka bongo musana bango yango wana koluka luka ka bato ba kombo kaka na kata Facebook baza bongo eza mabe mwasi normalement ndenge sana mabiso to ba bantu mobali mutalinga ka mende koma boto koma na tuna pote koma to ki parate o e ki parali susu te omona bla mwasi boye ngaba mibali mi babenga na Facebook ba tindi na ba message ya basi mama yo yebi mwasi oyo en tout cas ta makambo beta sujet ona lobela na makambo ta mwasi azolinga ta ilongine ta kota na profil notala e omwe pe mwasi kitoko ta oh mais mwasi ngo likam nini bo neni yo ko linga mobali zo kanga mana e bo mona mobali amso akateli ya kungo benga neti ba messenger e koma abengie akateli téléphone akateli a rappeler azo insister basi mingi surtout na Europe ba koma bon et puis na Kinshasa nde ba championne ba fille Kinshasa tellement posa ya poto eleki donc ba koma na bango kaka bongo musana bango ka ba koma ka air no na cyber neti mikolo pe ba réseau comme moi bien orange comme moi ba nini tout ça ali ba mo so ba komi kana ka ba WhatsApp Facebook ba zo luka ba bumisi ba ko luka ka ba ko ba otombela muntu kaka pa ali flèche ingeta kaka bongo eza bien te beaucoup ko bebisa ba mibala bato et puis ba mibali mususu pe ba komi na ba jewana musana bango kaka basi ba sambo na bango ba koma ka basi so mo boni mobali wa normal un homme qui se respecte akokota na Facebook asala makambo wana te akokota na Facebook asala makambo wana te neti ba deo penda deo mupemba akosa biloko wana te ki akotinika na Facebook akomuko linga sa ba makambo wana no kosuna ba master na ekosala ba makambo mususu me bali mususu bakomaka ba telefone mibale ali mona ba mususu waza mutu moko akomi asala nilo te azate neti biso boto sa ba biso boko sa mususu Facebook mibale misato c'est bien normal les grands potes ces anga dit bo asala neti ngana sala omona mais ye asara ne pe lorote musa na eka kolinga basi kaka na Facebook kaka basi amona ka mwasi te bakomaka na ba portable kana ba portable nyonso monika profil à moi mo elingi o animatrice ani o chroniqueuse anani o na journaliste bangwana ba demanda comme so yo salarani o salarani et puis mobali moko wana ka po ba mibana ba ndenge moko mobali moko wa kolinga o baba za ba sensible na ba journaliste ba chroniqueuse ba nani tout ça a olinga bino nyonso abandi na nani abandi na Grace abandi na nani abandi na Pamela abandi akokende na bino nyonso zo linga zo tenter parce que ye bit na ekaka il faut bima na tsunami pour s'aller bien il faut bima na nani pour s'aller bien donc awa bima na Vanessa pour s'aller bien donc mibali o baninga ba basi o ba journaliste o ba nini bango wana ko ba bazamba Facebook tout le temps a tenter so tali la plupart bokoti na ba site na ba compte ba tumuso mona ka mobali wa mibali wa tela ko commentaire wana ona lela yo soki ndeni na Facebook muso ya fi wana ka ya nini ozaka ka bon mibali mo bazaka bo alingi yo akolinga su camarade na yo kaka na Facebook ka bon ba ki parate bon ba te c'est un danger parce que un mususu so sa mutu kambo moko boye moi si batindeli o moi si
atente yo tellement bilinga linga boye osimba ballon mobeti penalty ezorate ezobeta libanda ale okuta na mwasi mo pe asali masolo oyo yebiti. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Surtout bino bato boza ba makambo, bino bato bakande na bino bato boza ba problème ebele neti ya César akosa makambo wana te. Adi londole akosa ba makambo wana te parce que ayebi ke bato mususu bakande na kai. Bato mususu neti nga mutu moko alingi na Facebook apesi nga rendez-vous na okinde jamais. Et aussi bakuntu tenga biloko na so bosali ba bêtise na bino de bosala wa au moins na bloquer mutu. Parce que c'est normal te mutu mususu akokumisa bon dans ces plans de mission na yo ningo sala. Donc il faut vraiment faire attention vraiment vraiment na Facebook ba oyo mususu ubilinga linga o mususu bibali mususu bazana ka pour détruire mabala bato basi mususu bazana pour détruire mabala bato olata elata na Facebook ekomi lokwa soki nini ekomi na buzoba na kati olia kwanga na okamata oti na Facebook ozolia loso na yo okamata oti na Facebook ekomi na buzoba moko oyezanga tina vraiment. Donc il faut que ça attention bilateli ya basi na kati ya Facebook bilamba mususu bakoto mona alati kaleso ati na tatouage atiki babibali mususu kana ndenge mo message mususu oyezanga tina tindela bato vraiment il faut arrêter ça. Donc lelo peut-être qui kara pona kolobela fi o azaki Kinshasa fi o bomona ba image na e bomona longi na e o azali ko sa buzoba o ko tindela mibali ya bato ba photo ba ni mibala bato ba photo ezanga tina na kata Facebook. Donc tenga olobela ngo a toucher place ba toucher raté a toucher grande sœur na biso a toucher grande sœur na ngai on a lingara. Donc ya ngwana lelo il faut to lobela ngo ezani kinumba bokonga osaka na Facebook botika pe kinduma na kata Facebook yo moto ndemo ozawa na mwasi mo mbado yo balinga ko tende otambola wana na normalité boyo rolingote. Il faut au bomba na sima Facebook il faut que ba pe ba mibalo balinga baya mado pe ba komi belé na kata Facebook aro parola ba poudre atie ba mascara belé kangi ba photo atie na Facebook na profil yo bi wana vrai chéri essayez la mutu moko vient na mona kin vient na mona kin na otanga kombo na été kanga bon yepe liboso la ki spécialiste na face car na Facebook ko chache nyoso ayeko linga film robwe nzora ebi Chris nzora ebi master na Chris nzora ebi masolo na oloba abengi si Fiona na kata Kinshasa Fiona koma boy aluka o wapi o na sina kitaki na sina kioza wapi o na aleki epi na balekani na Fiona ole bateke zaye apa bengi si menga ite o moni ngaite ngala moni yo moni ngatende atali abiyo mtu solana oui ba photo na tala kisa yo. Donc tellement mascara ba téléphone pe koma ba Samsung ba iPhone koma obongisa mutaza mwindo comme si mundele comme si mwindo. Donc il faut okeba ba lekana penza garçon na desi andengona apeseka mbongo abi bon zo hotel vanda sa ata 3 jours zonga penda ngade na monela kio ponga ninga nga basa pembe na mona na tuna kase koza film onde ni tout ça bona boy vraiment Facebook ekosa inga limbisanga mama zwa mbongo oyo ça ata 3 jours na kata Kinshasa ozonga sopo ngotikala osa makambo notre la famille no problème des actes mais moi je suis d'ici ba ki otiketi na hotel pe ba kabona wana. Donc il faut ko keba ba photo e komi ko bongisa bato botika ba n'importe quoi na kata Facebook bilinga na bino ba n'importe quoi. Il faut arrêter ça vraiment. Nebi ke batu mingi ba olanda na site na biso internet o balandra biso lisolo oyo prochainement na kobengisa maman na bengisi papa ba jeune fille oyo comme ça tout le bila vraiment makambo o etali réseaux sociaux o ezali Facebook. Donc voilà na pesi bandeko nyonso mbote oyo balandra biso na site na biso rdcongoinfo.fr na pesi famille mobimba Masidi mbote na pesi ya Nadine Masidi na kata Bruxelles na pesi mbote na pesi ya Chantal Masidi mbote na pesi ya Pascaline na pesi ya Alain ya Edi Masidi mbote vraiment na pesi ya Bruno de Bruno Masidi mbote mingi vraiment na pesi mbote na ngai na leader pasteur Francis Lola babi na pesi vraiment ba mbote na pesi Godard Babela o atala biso a soutenanga na pesi vraiment ba mbote mingi mama Emilie Nzemba na kata Londres yo na bosa na kawete ba mbote Dibril Mbayo na pesi Dibril Mbayo vraiment ba gros bisous Dibril Mbayo et puis je paie ça ba Fossette moi c'est kitoko ami la France on a vraiment copine na to kola na et puis je paie ça na pesi ba mbote Lulu Yenga na bosa nyote na pesi ba mbote Sea Kabeya
ma copine vraiment bambote mingi Boston Guerre na kati Afrique du Sud na Jobourg. Bah, gros bisous à toi, vraiment, fiston Pélène de notre correspondant dans la Facebook, dans la Afrique du Sud, vraiment la bossanioté, Bisa Chibangu, na Pesio Bambote, Dodi Chama, et l'onga ba bébé, l'onga ba poupée Barbie, Anto Poliba, na bossanioté, Tino Spanda, na Pesio Pe Bambote Mingi, vraiment, donc des Cosmouko qu'on a à Bruxelles, Blaise Mongo, Olivier Kabouikou, na pesi news, na pesi bino tout bambote, ba o batala na biso na site na biso ya internet R2 Congo info.fr. Donc voilà, Bolanda juste après ngai na otika bino na régie Bolanda, vraiment ba image autre tira bino parce que R Fio na zotia ba image abanga gite. Abanga ki mutute ba abanga ite ki ko sala net fait na biso pacho panda ba sala et donc abanga ki na ete comment na nka ba bêtise pas au tché et poids comment tu cotises na Facebook et le ba fali poupa donc au tché na yoka et poids zo banga na hotel alors biso peut to bimisa ba image na parce que atalaki po ba mona so nzoto neza kitoko so ba mona so ki nini biso peut to bimisa ba mibali ope ba sala ka bongo o botinda o ayi o ba yebi ki batindi la rabato po ngape na sala ngo bele o batinda to sala collection yo so wana to tchongo pe na ba image comme ça botala mibali o batindi la rababasi ya ndé mo po basika ba sala raté mibali pe ba sala ngo alors biso peut to chape ya mibali po Facebook eleki na buzobe comme na buzoba mo ezanga tina donc il faut rotika bilinga linga botika ba basi yo bozaka sensible na mibali o ya ba kombo bozoluka o nini Francis Kalombo OK Francis Kalombo azanga na Facebook de yo moni mutambongo azanga na Facebook mutambongo prena mutambongo azanga na Facebook te ana takuta okota biloko wana te akende na jet privé neta kende so wape kende na Facebook akosa ba n'importe quoi bino bozoluka luka ka bato ambongo na Facebook musana bino ko luka ka il faut botika ba makambo wana so ngo kuta na mutambongo kende na milie na e kende na milie na yo zo vanda na hotel à cher ozo kende na ba restaurant ya cher kolia ko kende Château Rouge te o kende ba restaurant mboro bo esu ya ndenge nini oki okuta jamais na mutambongo kuna mutambongo bakuta na nepes batambongo bazalaka to botika ko luka bango na ba Facebook botika so mutabwa ki mutu boko boluke niti boluke loke bungi na torche donc c'est pas bon na pesi ba ndeko nyoso mbote botika na malamu to komi na sima ya émission na biso oyo nazali kosala po na Facebook na site na bino ya monene R2 Congo info.fr. Au revoir.